ya tangi muto so balangana ya tangi asenga ta audience ba mama Denise asala une interview émission na pas so la kala mamura ba oli bonga ko ta ba mutali ba maoni besi na ye mama wana besi ne komanga asa bune mission sa komba Karine Mokonzi sa komba langa so bato otala yebo inani makasi omote ko wana ko fana kena ngata okete Voilà ça bandal. Moi si 15 16 ans on ngate bako pasola ye. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate asala be mission afu ya danza pour no prince abisa no prince ya danza ya danza ya saka abisa no mwana prince mama fina ma bele bana na piscine mo malibele bo ma ba fina ma bele na piscine oke lenyana wana ba sa ka ba la kusoma ba sa so na ba teje la gombe ba ke la mwana mundelu pa ba ba ke la mwana mutu mawa abimisa pe vérité mobo moi non moi ça bimana pense bakali yo eba te est-ce ça ya solo mwana moi c'est bana pense bakali mama yeba mwana ka ba pasola ye obligatoire ba pasola biso kaka wana bandale ya Paris yelo ko kosela ngama kamuto na tindi batu mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui tala bana bocha mibali ngana bi bapara na so bana yamani ke o mibali ya bocha mutatangi azate ye mutama yele fale bana bazata na ba diplôme ya pamba bongo jibe de père et de mère 100% bongo wera de père et de mère bongo fali de père et de mère c'est bon yo sulu kesu o luka nini bongo kofi oh
Babson Mapungi, au Monique Piana. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakisela Kaye, le bijoutier de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango à la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate. Yenda zako tangi sa chant ti lelo mon côté akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga de oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozalawana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babetolo solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Bonsoir, bonjour, ça dépend Herbozo la Nabiso. Bienvenue na Fimbu. News, merci na réalisateur nanga Dominique Moulumba Kankou, bakisela caméraman Nzame derrière la caméra. Merci aussi na Jolili Atal en chair et annonce Oiseau la Nabiso en ce moment. Un grand merci na bandi konabso aux États-Unis au bazali ko soutenir biso pe ko soutenir Peggy Titan le Parallelo France 24 en direct na Fimbu. Merci na JR Kuba depuis Atlanta. Merci aussi na le patron, hein, le boss, coopérant Batikwa. Na New York, un grand merci aussi na le patron Abed Achour, le boss, le patron beau gosse Oiseau la Nabiso en direct. Un grand merci aussi na Seed Boy Manzara Malion, Oyo Mama Mikolo, préféré na Ekomi Peggy Titan le Parallelo. Un grand merci aussi na Kadete Kassala, grand frère propre Oiseau la Nabiso en direct depuis Paris, ainsi que Jérémy Massoudi. Otto Zengamambu na Irlande, bandeko tout, au bozo préféré, émission Nabino, ya Peggy Titan, le Parallelo. Par rapport aux actualités, je pense que Cindy Lecoeur vient de perdre son papa, donc paix à son âme, na papa et Cindy Lecoeur, waouh, Koufa. Aujourd'hui, ce matin, bah, nouvelle pesa et belé, autokolobela. Awa, Lélo, je viens de recevoir Kisinzora, qui était absente à Kinshasa, à la province de Lubumbashi, avec Héritier Watanabe, Gogan, par rapport à l'image de Monaki, Héritier Watanabe, à Matsaki Kisinzora na podium, Babambaki Bambongo, Yena Fifi Siwa, et Kisinzora a Silici tourné na Héritier. Il était de retour pour un problème en santé. Le Peggy Titan le Parallelo le dit non, Nayana Luka, Kisinzora par rapport à l'actualité, parce que Kisinzora, Bolingara Mingi, ainsi que Batutu, Bamouré, Obozolinga, Peggy Titan, France 24, le Parallelo. Je suis avec Levier Njora parce que ça se passe avec comme ça. Quand tu vas, je suis avec Levier Njora. Moutouma, à ça, ma combo à France 24, remata parce que tant à coûter 140 de compte à Wewa Benga, France 24, Moutado Ningi Samboka. Je vous avais bien dit, on est là toujours derrière les actualités. Yanzora, je pense qu'elle se porte en merveille malgré ma malaise. Pourquoi? Elle s'est retournée à Kinshasa. À Silici en côté, Peggy Titan le Parallelo sera parce que Bolinga a mingi hein. Émission Yanzora, bonjour. Ouais, bonjour France 24. Bonjour Batutu Baninganga, le sambo malam le dimanche.
obenga itro le loka na hôtel ma copine auti na Belgique na Anvers Mami Day na hôtel à tozana diplomate en face na yango immeuble Apocalypse toza très bien bonjour na batunyo so oyo balinga leader américain la star balenjoras tout bonjour na bango na on dirait le température ya nzora na mona ngo Malili hein Malili banda Malili na kati climatisation za makasi donc donc ça bien na profiter na pesa Kachuva mbote na boya banda okata nga na téléphone pour alinga France 24 000 bonjour Kachuva ouais bonjour France 24 et ça yo m'a appelé ça yo ça n'est pas pour moi la mobile mais pembe na leader américain swag mais oui soza pembe na mutu ça tout va bien soza pembe na mutu asala combo kisinzora babiye leader asika leader américain faut système à swag ça na moni yo trahir jamais hein niveau bolingo on a kisinzora espérance et contrapé espérance et contrat depuis 1985 azo ça ba course ba vélo to sarara depuis ba IEC to sarara bongo sukelo nini sala ya sika moko ya boye pour na dépasser na supeka mutuka wat na supeka mutuka pembe na kitoko Kachuva yaki quand même oui na yebi si za suka manda osomba plaque na bei gendongi sila paroisse na biso Saint Alphonse bat bazunga ma charge assurance na plaque pour ba roulage ba déranger ngati vraiment Fabrice Kachuva dire cap ndanda talo toujours fidèle Jimmy Watula très important dans vie à Mount merci beaucoup bienvenue à Kinshasa Mami Day oza au Anvers Yanzora santé nene ouais santé ça va naza très bien na uti na province na soya Katanga na Lubumbashi wana na comprendre que nazaka kisinzora na comprendre que mon kini ba négliganga bana ne pa ba mo ba valeur na biso na comprendre nazo tambola na ville Lubumbashi na comprendre mais aussi ici c'est jour te ya Nzora bon nazo ni na problème malade on dirait qu'il sanga ngo ekokaki hein non watayebi boss na senga qui permission na zonga yebi problème na zongeli et comme sur le bill camion internet ale batu suba yako zwango babano keno ande musio na bi aye problème na zongi na problème ya malade aye problème na zongi ngaite mayebi ngate ayebi wana c'est mon boss dans la groupe langa mais na sala que pas héritier watanabe patron concert eleki kitoko eloko esepeli singa na concert il y a les 17 na les 18 bakatange basali o mosala baza koyemba toko no banzembo banzembo tala artiste musala neza lo yembo musala artiste eza nzembo akende kuna pa yembela batu na biso batu baye banzembo nyoso ba raker banzembo tout album mi ange vraiment na comprendre que EKI etamboli partout na RDC bazo kayango et ça lit bien et puis concert $100 et puis héritier Watanabe a déconfiné Lubumbashi Katanga manenga tikali wana concert dimanche on a zo sala publicité te na kutu na yebate ngana beka to na concert moko aloba bomba kinaye lokeza ki $50 so mega ko loba so ngebe bomala so ya $100 donc plein na Kilimanjaro plein libosa piscine plein whisky zote kama bière te kami champagne te kami vraiment héritier watana bano wera bimisi héritier numéro 1 na oui na bano wera abimisi mais c'est chanteur pardon mais c'est les chanteurs aza aimé bat balingi héritier ya na vala ngala ba orchestre ba mbongo epanza na ba podium mais podium ya wata mais bakata kiyope donc bakati yo ba okabelo mbongo mais batiki ma Fifisiwa pa mais qui sinon on a dit stop elle est belé merci na boss de boss Matire Changana garçon propre mobali Matire yende mutu na ebisio na micho lelo na micho azana likasi Yanzora na chaînette ya verset c'est quoi oza ba 7000 eh Lubumbashi foutia non chez les gens qui na voyager nango oui wata mtakabili na avant la matavion na aéroport entier les or ils a cher et vous ataba ndenge na pesango na zan ne kana zan go pesete et ça ba $4800 et ça ba $4800 na so moni boza ba abakotelanga ba so car
au Kapanga la somme de 10 000 $. Makena ngo déjà cher ko ya. Yango la cher ko ya. Yango ça cadeau boss apesenga. Na aéroport ya Ntili. Avant na mat avion. Boss alongoli apesinga. C'est l'or hein. Or, t'as dit or ayebi. Parce que tout ça musala kitoko naza pona héritier lelo likasi tombe. Bon mona ba image na yebi que c'est na so boga Charlie Azawana. Na yebi que Fasidi Baya. Bon so ba image, bon ça décider na bokasi ya Stone Mukendi patron. Akeneko. Wata makena batutuko. Toquette délégation 60 personnes. Toquette délégation il y a 60 personnes. Hôtel Ongana Lali $380 par jour. Batuba money délégation. Wata za na biso kwa za très fort. Na bano wera binisi wata numéro 1. Donc bino toquette délégation 60 personnes. Donc yemo za na mama na hôtel Pullman yakuna. Ba mise bana transit tuna bato katanga transit nga hotel na zalaki bato mona nga saka direct suka na hotel na ebisio wata na ebite wata na ebite donc nde bazana semaine otozo banda bazo songa pour bosser que beta concerne les 30 na Côte d'Ivoire. OK. Tout cela d'abord masolo ezo déranger Kinshasa mikolo komika a deux choses. Masolo congolité na masolo $500. Yanjo à $500 babi va facture ezo kita congolité de père et de mère. On peut présent avant postuler aux alanen aux a des pères et des mères. Oh qui déjà maman. Au but on a yesu tout comme $500. Que nga mwana nga pa no basi na $500. Eh nga ike pa da Chris. Oh c'est significatif ba kasi. Il faut la souffrir. Bon et ça Mama Libala Mama Libala etanga Mama Libala etanga pebe ko. Banana o banana Libala congolité au suki ça. Suki ça lango congolais. Maman neti nga mwana nga ya Chris da Costa niveau 6 classe à l'université niveau na menise ba yop niveau na bokoli malamu te respecter mwana nga mwasi au famille tata maman pour bazo ala la bongo il faut pas ça moi 1500 ça va moi et moi 1500 ça va na babilo to senga wana mais libala pesa lango pesa ça dépend ya mutu so za ana mbongo na ye ebele alinga honorer le mwasi na ye ane ministre ane homme d'affaires loka ba fédé loko l'industriel loka ba matirin loka ba seed boy manzaka malio ba seed boy manzaka malio patron ce que soit lingo honorer momina a ba $500 et ça loka bato ba suki et akale to soma ba téléphone niveau par niveau bato ba $100 bali tout ça na téléphone 50 musu ta suki na koni biso ba kisino to leka ba 1000 donc pour ngai ezala ngo pe mabete ezaka mutu o alingi mwasi na ye akonorer ba 500 on peut se valeur donc na ninga mabete ko yo mapona ma lisolo na ma ya $500 linga to ko ngota na mwana kasi ti atala nyes na ngata mwana kasi te niveau passé zadio mon petit frère ba meti so abote biso na mwasi na wana bakati bazo tula so batika 500 basi ba tulate problème ezali l'état atia misala mibali bana misate même pas les ate muto nyonso tout asalaka aobala mibali beba olingo bala te ana makokita asalaka te misu basashe baindie se balibane basalaka ba $50 mutu mobala yake mona jele kaka aluka ndumbe za bien te tangama mobali faso mwasa china ndako siko ba jena Congo basi batulite mibali nde ngala kinwasi mibali nde bana makokite yako bala basi na sala rate na beta ka koba te ka chombo na lekaka na victoire ba sheripe bazali bazobala te bazobala te pour la mibali bino yeso bali ngai nga en cours de téléchargement des valeurs pour n'engena baksara même $500 wana receveur okanisane $500 très bien mais moi na bato na yozwa akochaye wapi akolese nini ba wewe wakutu bana basi na bana te ya tolo bango clair ezate que to sa ba fantaisie pour on ba voter loi mo boton dima to ba congolais $500 eux pesi ba parents bazui $500 bon yo mona nous arracher ba parents complication ko les a pas si moninga zo ba libanais déjà tout ça ba marché ba libanais ba futa bien gouvernement na biso zo boya ko kwese ba libanais ba ndima na bango kaka libanais apesa bango mbongo bango balia mais congolais zo sa na boutique wana souci siko oyo tia po banda na ebite idée to boy mi be ko mboka te mais tout ça ba jeune tout ça ba raisonnable comprendre tout ça ba raisonnable
tango po bali mwana bata mwasi tango pe bokilo na ina kuta pale mwa kitoko na kuta ndaka manza na kuta mwana nga ana mo climatisation na ye ba koko na nga baso vivre bien na te na kuta su balele la nga lisusu basa bona nga po bakamane za la bien ba tia misala na Congo batu ba ko investir na mboka vraiment ezala bien mobali to ko bala basi batulate libali nde bana makoki te ya ko tia basi na ndako likama Congolité nationalité de père de mère Uganda nga bana de père de mère de grande mère de grand père de boye tina suka o mabaka na ka congolaise eza mabete eza bien ngaki sinjoka na CP na likamwa de père de mère obi ebi bwani okutana na lipasa no mo badeza malien boko kana na mbomba ya soto kutana kata Aïe, bon, famille moko. Parce qu'il y a des pères de mère à 50-50. C'est ça côté Congo, côté Zambie. Eh ben, ça dit bien, Moutou a sa nationalité congolaise. Des pères et des mères, on a souci à Congo Makas. Moutou a sa papa na ou maman na congolaise. On a souci à Congo. Vous comprenez? Ils sont pas et ça bien, ma poste on a bâti premier ministre, le ministère intérieur, soit ça gouverneur savant. Et ça bien parce que au moins il lelo basama ngana pona nga ngana bakeka Congolais na so awa ayeko ni musique awa melelo azonga ngola talaka mboka na kesu ko laksa de musique kuna akoka be ko former batu awa lelo na mona ka Youssoufa wana papa ne tabulai maman na sénégalaise mais mi pesa ni so za ba de père de mère na Youssoufa vanda awa tonga awa sama makamu na mona ki selonga na mona ki ka makambo ba concert ne ba sénégalais mamne ka ba kota ba mère na bango ba Côte d'Ivoire ba Mali bani oko ba de père de mère vraiment ça venait bien il faut pas monter au la président asoka ba tiseke di Tilombo Fati béton basa lokola papa ba président Fati obi papa Etienne maman Mars otali ba koko ça va Fani tiseke di pe Kaselou vous pas donc et ça lango pendant maman de père de mère et ça lango bien te yango na zolo baboy lelo tant que tanga na yebite Peggy Titan France 24 yo tanga otanga na yebike na classe tozalaka na civisme banda afdele ya balongola yango balongola yango nde na étudier zela ka se place balongola yango po biso te ba politique te parce que ça qui civique et politique to so ba côté mai na biso Congo euta tie kita to so ba makamu ya mboka lelo mo de père de mère et ko kile ko songi sabana parce que bana lo ba bi politique te kala na civique et politique to so ko tanga même hymne national na civisme to tanga même hymne national to tanga wana to na kaina so civisme lelo after banda ya alongola ngo to bossa na mama mboka lelo bana lelo me ba ko konjoka lelo ba bi me pas hymne national ba bi yango te parce que civisme ezate civisme afdel alongola yango ya mama de père de mère ngana moni e ko zongi pourtant c'est pourtant bana fois tanga mama mboka lelo bana so batanga ma Afghanistan ba ko konjoka batanga ma États-Unis tali bango te ba mboka ndenge nini civisme ça souté de père et de mère est na ba musicien congolais de père et de mère pe bazali ba musicien congolais que de père et de mère 50 bon wata de père et de mère bon wata banda bon héritier wata héritier de père et de mère 100% boss bon Jibé de père et de mère 100% bon Wera de père et de mère bon Fali de père et de mère c'est bon yo suluka oh lukane nini bon Kofi vieux puis passer de père et de mère merci au merci ne pas jouer passer congolais maman na mutete là Mali et maman na mutete là papa nous dira ça muda mwa mota libanda Centrafrique on dirait que na yebite oui te faut tourner te faut na yebike maman bota ba maman mi mama ba mutete là papa bona zaki mwa mota libanda mais Ghana ko wana pa na yebite mais bon bongo Inos de père de mère Inos bien za mundande no du père et de mère oui mundande ya Goma na birere afandi na birere na Goma wana na birere na Goma na ebi mutakuna se olingo bwa biso de père et de mère Inos bien za na birere na Goma na wapi na birere Goma eza venu bi quartier birere yo bien ngote de père et de mère na birere na quartier birere biso to fanda ba innocent na liboso biso na sima na birere wana na Goma
Donc Moutazui likanisi wana il y a des pères et des mères. En tout cas ça parce que sont président de la République, il faut ça des pères et des mères parce que pour en souci en mboka na ebisio, ce gars rosa président, papa blanzaki nigérien ou français. Aïe, attends la France. Les pères et des mères, mais faut appeler Mayele. Faut tant appeler. Faut tant les pères et des mères, mais faut tant appeler. Oui. Il faut ça Mayele. Bon, faut ça zo, faut ça président, faut ça zo. Pour yo ba fingo zo ba yanzo ya ba bigi yo za Mayele. Ba yo ba fingo zo ba pas maniqué yango, au moins ba des pères et des mères. Bon, au moins yé muta Mayele. Au moins ko tanga lelo to lo babo, au moins yé muta Mayele. Fallait élection na bana. Tala bana abocha mibali. Ngana bi ba parana so bana. O mibali ya bocha mtatangi azate. Ye muta Mayele fallait bana bazata na ba diplôme ya pamba. Ozo pas au moins vie ya mutu to boite classe za bien. Classe mais ça très bien, robo ya classe c'était. Classe ça très bien. Lelo Messi na Cristiano. Non, lelo non. Ba ko ba président musu batangi classe te. Ba ko ba ministre musu batanga te. Ba mais Mayele akoba pe université te. On comprend. Mais mutazaka mutuka zala sagesse. On comprend. Ya tangi mutoso bangana ya tangi. Mais aza serve na que nous katamba ça na Rai Bank. Asengata audience ba maman Denise asala interview. Émission. Asengata honorable Areti Wamu. Nde ba benga na porte wana te. Yusko tanga classe au sala émission pour finir abatu. Yo sali classe pour finir nga kisunjora. Mama tika kombo na mwana ba guerre foi parce que le problème na yete complot wana tu la ngala sina tika na boya na zaka na problème na yete ye mutata une classe le bina tongo lundi akomi mo aketika se bata na Rai Bank asala boka sala asa OK abi ba RTG akata oui akesa ye mutaba yele encourager ba mwana na 14 ans 14 ans encourager ngo mwana de kisinzora zata quoi tata moi ça peut ça c'est la monifie hein mais on va au monifie en danger manika au monifie no ba Messi ba millionnaire ba sisa université morote Cristiano za millionnaire sisa université morote ozo comprendre na makamu ya vie za kaka neto tanga ba tiki oyebi kokoma ozo comprendre ka ba komeli yo ozo tanga ngam ko moko tenga kisi na calcul ngam ko motenga kisi njoka na kolinga na bebisa mwana na ye nenga zo kosela omoni ye linga kaka base na ye mama wana base ne komanga asa bune mission sa komba Karine Mokonzi sa komba nga so bato otala yebo inani makasi tena lingi pe soutenir la tika omote ko ona ko fana kena ngata OK parce que mutu il faut ko changer nous on a ba sangato sa ba polémique grave ya dégâts ngana bese kana maison mais et ça mutu moko kufa tozo finga na ya somo mais l'autre a bien il est aussi là-bas asa la mission appuyé à dans za no prince abisa no prince ya za danser ya danser ya saka abisa no mwana prince ozo pan ngala lobaki boye yazo finga mwana nga ya mwasi azobosa na ke abosi mwana ya mwasi 14 15 ba repasola ye obligatoire ana banda na parler participer pour na ba passer na participer wala sa bandal mwana mwasi 15 16 olingo ngate ba repasola ye mundelu obligatoire na koki ko tinda mutu te ake ko bebisa mwana ya grand frère na pauvre babia personnel o comprend mwana vanda na bandal ta ba komi nyonso go o esa ma belo ka bandal na makambwana ezate bakela mwana mundelu pa bakela mwana mutu mawate parce que tant on se peut mwana mwasi ko finga bana baninga te parce que il faut ko encadrer yo azala bien parce que olingo linga te mwana ba pasola ye akena piscine na lobit mama fina bele bana na piscine nanda kiango mama fina bele bana na piscine moi malibele bon maba fina bele na piscine OK lengana elengwana basa loka ba la somai basa so na bateje la gombe ya mo ba la sala la somai aflo mabele elengwana OK ya otongo tango boti mwana mwasi ko finga bana batabasite ya bota eko songela bana ba karmane futaka osoko ba abimisa epe vérité mo bo mwana mwasi abima na prince bakali yo eba te est-ce ça ya solo voilà moi c'est bana presse bakali pour presse bakali mo balite yo éviter presse bakali kuturu a foutre ndako $800 a mobile solo kutu no se pas makasi ya saka musala bete ete futa ye tenje futete a mobile mwana ngasu mwa mketa e satimana or bimana ya bibi asaboti asatimana alobani
asa makambo na ye mwana nga mwasi bana bota ko na ko sineva yo somona boti ezaka bakunde ezalaka mais ye mpe ntango olobi ke bana nini bazwi no badiplôme te ye atanga peut-être eza manque d'encadrement directement epoza bato te omoni ye azolandela bana bien te ngazala mosa bana mwana nga aza dipa aussi sana efasike landela mwana neti siko nabokola mwana bibisika ana campus tunenga tozwe abi nanga yanjo mpe na yanjoa lukanga ndako kota campus so lukanga ndako kota campus mpona koya kotuna bangumu transport nazwele ndako napele télévision napele mbetu napele canal plus mpona mati yaza mta Barcelone ya Barcelone René Basendeka esalanga bien mwana atanga G1, G2, G3, L1, L2, moi 6 à classe à venir à lobby. Fallait même ça presse à nos carrière belé à mon amouketique à tanga classe de bagas fabuleux matanga bagas mawete matanga mais nous sommes sur diplôme et ça va bien soit diplôme et ça va bien et puis ça mobali respect vous comprenez mais il y a les côtés que ça va nater moi ne m'en tanga ça moi on a ce diplôme wapi azua wapi otomonike yango ngali nsupo mingi na yete bola ngaba makambo wana te ye atanga yoka ye atanga asala lobby seva ke le coach wapi asala azo so ba 3000 € par mois na ngima yo tanga ko finga ba mamilela tanga ko finga mutu tena sala na RTNC arrête que singa tanga ko finga mutu atanga mutu za ba manière na mutu ka ba 7 rapace ko ko kenyo ko coach audience siko asala arrête wa interview ako kocha audience siko et pas première dame yeba ko soyeta impossible na porte aussi la na porte on la kala mamura baba oli boma kocha comme tali boma oni na mai baba yo yo sala donc aboti mwana mwasi mama yeba mwana ka ba pasola ye obligatoire ba pasola biso kaka wana bandale à Paris yelo ko kosela ngama kamuto na tindi batu Adel Jogo bagudanze eza balokuta wana ngana ngotina mutu te abebisa mwana babia jamais na tante mukile comme une vidéo ya lobio o garçon ngo tubeka ko filmer akosi lokuta e mona lokuta monde comme vidéo la ki sa bandima merci Anzora to sola masola matanga Cardozo Mwamboye bakaye na yebaka ye lobika akufi no na yebaka na lo yo ke sibalo bwaka bokutana nanke tena kutenite représenter mes condoléances. Ouais, on a présenté ma condoléances dans la famille de Mobimba. On a zaki muto ba message na minene. Na lo kana BCBC nga za soutenir JB. Mais ko kuta ane boye. To vendre rien mais na musika la musutoke matanga na monyeka na musika. Vraiment ça passe. Un bel homme, vieux moko asunga ba trop. Donc malgré musuto lia na bisote, on a zaki na mta ba match madia. Na match madia mana lia. Lia. Mais akoya match madia akoya tasa. Pemande ezaka diama eza mwa boye mais mathieu madem aza toujours très fort papa Cindy pas peur de papa ouais tu as matanga na quartier la te papa kufi papa ozolo bate kofi ata kotia souhaité na page Instagram mais tout que chose n'est pas eza matanga kofi eza matanga mais Cindy eza na quartier non eza na quartier de monsieur on prêter ba connaître pour numéro Cindy là ngote il faut na présenter nani Cindy ba condoléances donc ça pas problème teno lobby ça pas idée bien à la page ya Kofi wana papa na biso a botela biso musicienne chanteuse foka ya bien le ba liste bazo eh na tout solde héritier wa tambimisi mwana moko toi la Jack Loft na bilise ya danser chanteuse suka na momi Maesika il a bien la petite Mbila belle. Oh, la petite Mbila. Tu as aimé bien. Moi, on a un. Aïe, man a Rachel Fouta. Il demande Rachel Fouta. Non, c'est pas tête là. Moi, on a Andoki. Alors, Mbila belle. Danseuse chanteuse. Et pas un temps là, il y a copine na biso moi na wana Andoki. Continue à podium. Moi, na continue à podium, moi ça tika mutaye. Na danse. Bon, on a chant. Non. En tout cas, liste, vous avez chance. Bon, yo album mi ange mi démon. Bon, quel est ma fleur pour comprendre. Tu peux pas condoléances à la famille à Cindy et Kermomba. Papa n'a pas paiement na kimia. Les soldats décembre toujours que héritier on dirait moi production mon boy en Europe cette année là. On dirait 2022. En 2022. Zénith de Paris. Dans 2021 2021 au dans concert Moko. Événement ça Moko na Paris. Paris la Défense Arena. Grand prêtre Kofi Olomide Double King
yo yebi songi ambele babetaka likofi te après 11 ans nayebi si yo concert du siècle suka na ndule kebeta mana bato bacomprendre qui est Koffi Olomide pourquoi bimaki 16e na monde maboyi bare nango odi okende na hotel oloka i passeport na okoma olobela ngo kaka tina olobela bato bazala kuna bapasasi mokeni long jambe bokota concert wana nga nozala na ngai te na rena amemi yo lubumbashi nga lubumbashi na se na matiafi aka ndemona bato bake poto tolimwaka na mapata noela ndombasi ya diko bozala wana na diko Mireille Lusolo Kawaku bozala wana yo na Mimi na la grande dame Mimi na Ngoy bozala wana Geneviève Malonga Toto Eiffel Binjuta bokota concert à Koffi Julia Florine Leka Koffi Maman na Joyce kota concert Mélanie Intercontinental ya Robi ma display en couleur bokota Maître Blaise Beko 5e dan bokota Alibola Mokonja Dijon motema Mama CC zana concert wana David Bestino Bilele bozana concert Ki basket mokona de continent bozana concert wana ngano zana ngai te ngape na poto na okendaka te na ndibi bete na vie na nga nga Karine Mokonzi bokuta ta yo kachu madame ta listola ya Zuku wana Zuku wana eza nini titre nango za yebu nini nango ya Zuku Zouk sexy na ba mosolo ba ki obeta zoki swag Kinshasa swag na poto swag nanga betanga na Koffi innocent fulanga te innocent banga na fula lisusu atana Koffi amachanga mo gaz fabuloso baki pe na ye te bako fulanga te bako babo biso to melaka via fula biso na sima Koffi ka Kinshasa swag na poto swag Lubumbashi swag na Londres swag na Brazza swag zala swag na honore ba oyiba te la sina beti na sina loko esebetami déjà wa ko yiba ngo nzambe nanga nzambe je comprends no luka na selembao parce que teka mbaso azo mbaso ase mbaso vraiment donc na sabo no honorer Nyarkos na ko honorer Papa Wemba papa mabato zala bien coiffé bien sapé sur les pécatés King Kester Bossi un peu sapé Bossi un peu côté sap Vie Bossi Alexis so sap ça va qui tcha swag olati yango le papa Didas il faut chaussettes Adidas yango le papa Didas chaussettes Adidas et soit partout quand le papa Didas chaussettes pour mater oko pa so olati boye to sa boye tonanga boye c'est le monde na kashine oh kashine on t'a tenu Sigi Rose ma grande sœur chérie na katia Afrique du Sud yango oh Chic Rose yaza mais on a Chic Rose yango alonga ngola kashine oh nango kashine oh pa kashine on a tenue militaire ça tu pour la Puma respecter ba norme nango ça tu pour la Puma olati il papa Puma chaussette Puma donc na yepena mobile il faut propre caleçon cigarette chaque jour caleçon cigarette mais mère na bilo kwa kila ça va caleçon il faut que ça va caleçon trop bon jour likamni na caleçon bien soutien propre na za bien sur lipekate parfait ko sanga mutute soso to laksi bano bazwa lote papa mbazate banze mwana msuba oye bangote biso fo Kinshasa swag titre nango Kinshasa swag Nangola swag Uganda swag Kampala swag, Afrique swag, na Brazza swag, na Paris swag, na Suisse swag, partout. Mais ça vraie idéologie. Mais faut la propre. Mouté banze bona ngize bona ngo na oloba. Mara bandi ko loba ngo ça fait. Na bandi ko inosa ibabor na nga. Ngala masana. Ta ki ça swag ona bino bo mona grandeur na moto. Ngo muta swag ma idéologie na beta. Azo ni ngamona danser. Ngala danser. Non mon obeta on a Koffi. Non ça na rendez-vous na Koffi mardi. Non que ça y vient to yemba. Kinshasa swag, je bena chakaka. Swag. Totanga makababe kotanga ko. Kotanga mama bato ba viola bana patite. Kotanga ebe ça ba émission. Epesa bien te bon. Plus otangi comme DJ Abdoulaye. Bon là il a une émission no peut être maka suivi. Yena oyo yiba po ya profitera boy. Ya ko yibelo na ngata sala. Kinshasa swag.
yango moniti nyonso kaka mpo alobi apesi kisi nzoka embargo yango nde bokomi abetaka na baboite ya leki inosa na succès na mbogo inosa kundi bauti goma na birere bayao kombo birere wana baokangela yango bakangelanga ndeni eza kuna na goma wana toza bafrontière bapesa bakombo nde nzoka aloba opesi nzoka kani en tout cas merci na bato tu bosoutenir ngai Jean-Jacques Pagna mon grand frère Bogara Genève I love you Yalou Zelubela I love you Catherine Ninjako I love you Aboudou Samba garçon de chance na Lyon na Lela au fort Nisha La Rose na Australie I love you Titi Mamoun Tiala Biscuit Lu Petit Beurre Ya Marie-Hélène Linongi Mwana Popé Mkolo I love you Binotou Bozela Njemo na sali ya Zouk Sexy pesa bango place Barose wango Njemo na sali ya Zouk Sexy Kala mingi tela si ça va clip Njemo ya Zouk Sexy na leli pa bolingo Bozela décité O vient je répète on sala maman na générique détermination na bo on kala mingi te non c'est la garam mi c'est mon comme na lettre F suka boaki ale maman ale na boaki le likolo wana maman na générique quoi so na kitika scandale ba photo bandi ba autographe bandi qui signora leader américain la star nga ba linganga ya sanki si ya sagwa na kangi katanga sanki si sangwa na kana nzia ba to sepela tala ba autographe tala ba photo na katanga na moete yango na sengi boss nanga Merci héritier Watanabe Njama protéger lelo eza dimanche concert et Stone Mukendi patron millionnaire anniversaire na joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Stone Mukendi joyeux anniversaire yende patron na likasi yem tamemi boss kuna semaine bazozonga to sengi merci Njama protéger boss na biso Stone Mukendi Nzambe protéger malade ya coronavirus ezala musika boss quoi boss yo ngana olela. OK merci que Sinzo Roland déjà à la fin n'habite Kachou va numéro de contact parce que bato ba balela vraiment pe yanzo à côté na musique ba na besoin ba dédicace ba ba vena ngai JR Kuba allez la rapport VGR Kuba bato États-Unis VGR Kuba États-Unis quoi VGR Kuba VGR Kuba c'est un numéro de téléphone via Bogar via propre VGR Kuba États-Unis na mabo VGR à Coca via propre via prêtre na ebisio VGR Kuba so boye bete leka Kofi oh Kofi concert bete na chété bataki ndanya moko oh bato bosaki polémique ko ay ko affronter fierté wala grand frère na bakota ka magasin moko na leki ne esimba elamba Vexas on a patron ya c'est so démotion na Pullman yo zango je kola na Pullman en tout cas merci na Ken Piana na monye na mte merci na Valdi Tambwe sans oublier moto abongisa vie nanga Caps Kapangala l'homme à la Rolls l'homme à la Ferrari patron motema mama bita kisombe ya bita kisombe mama ni mama vandi wana avanda pana Kapangala na ye le motivateur de tous les motivés incomparable asila kate Kapangala ya bita kisombe l'homme fort l'homme fort abiki sinon a calamité mon car nous a dérangé makolo calamité on change au car on a Kapangala chafoué au mona makamuna signature asuka motema bita kisombe tela moi signé bita kisombe mwana nzambe te ko sambela zelenge bita sambela ka kitoko ko sambela bita yango avant na libala ne pio na Kapangala ne pio Kapangala ya bita kisombe Caps Kapangala Yabita Kisombe Mama ni Mama sans oublier ma grande sœur chérie Jeanne Tala niveau par niveau niveau par niveau Keta love Obiga yazo ya supérieur mama pour répondre nga peut supérieur mama mama na Jojo mama na Linda mama na Hermine mama na Jogo mama na Ryan obiga yamba lozo ya tuna yasaka kwenda vutuka ebika sana mbaya na mukonzi awa do mukonzi mbalo pa mukonzi abi avanda amanda responsable ya pe na mbalo pe na appartement mystique akomi ko vanda awa papa pe na abi keta lo vanda awa yino mamu bala yaje mamu bala yaje mukonzi amona ete yino mukonzi te yo eza secret privé non to bomba pe mona keta
Yo bengene. Maman Lé. Maman Lé na yo. Au moins mo bala Maman Lé na mino. Non mon aide vraiment. Na mona papa te. Si le lot vraiment à la France 24. Au moins la attends comme on type mon coach. Ziaye. Merci beaucoup. Merci Kachouva, quelques dédicaces à Kachouva. Eh, oh Oren, merci Watagogan. Patron Watagogan. Kachouva. Vraiment na rolobere zakaka ya Charlotte famille wabe Lorango. Vraiment on obeta c'était boybake biso bana leto botamara baleke ba papa ba papa bazalaka bana bazora moi respect ya ko respecter ba tata. Biso na basouete benga bango ba changa quoi. Na pesi vraiment ya Charlotte wabe Lorango na patience na humble. Yo César Olandati ya Charlotte na Paris Bambote famille wabe lo Mobimba na ya Gabi wabe lo place Mozali vraiment. Non c'est plaira na patience na bino parce que so bobi bolanda bana et lo bamakara ke o bango bana babongi te po ba mankaki batata mwasi ya Gabi ya lo bezate 6 asuka ma puissance amikili comme to lo bara na Londres wana lo boko epesa ranzamba mona rango 6 asuka ma ya lo ba mingi zate ba sentir asuka ezara yo sans oublier Jimmy Watula très important Mami Dai bozo lo ba comment Mami Dai te Mami Dai nga charge mais to tiki lo ba France 24 au moins moi ba Mami Dai wana ba Belgique ba fi belé ba na Belgique mais Mami Dai aza parmi basi ya kombo na kati ya na Belgique wana ouais autant que mon frère obinga na zui car pour une émission na bakabenga car au France 24 France 24 pour une émission na ça veut dire osa plus aimé même ba binzora mais pour pas actualité qui sinzora il faut toi chez eux ouais chez France 24 hier osa des actualités mondiale même quelqu'un bien na place fin de la bigara na guéri parce que d'abord on s'est belé mais ba général azalaka major ça capitaine so zape caporal comment yango te saka boulot nyo se saka ndenge actualité zo kende vraiment maître Lou Cédric Mandembo na Paris na papa na Steve papa na Ryan babota trop Christophe Moulapi mo tellement des personnes yo so na tikali au plateau comment ça la ngabo na suis car maintenant na suis plaquité OK na suis no plaquité merci Ken Piana France 24 apesinga ya apesinga ma vraiment ya robosa les ate Christophe Moulapi motema ya maman Anjoli Kinda bango barana kini ababonga na kini sans oublier Odile Makwa yaza na Suisse kuna motema neto d'Angola bango pe bango ya suka iso ya suka ezaka ba mapasa nanga Loan Kachuva Joan Mauva na bébé Irene marge bayoka ki mwa banini mais bazongi bien vraiment na sengi merci na yo na fimbu ken pia na mutu nanga kati na sepela ndenge motindela biso France 24 pour actualité za bien na sombi mutuka o na sombi te me bakabeli ngai vraiment na sengi merci na yo na fimbu po ça ba émission na bino tozwate merci beaucoup mais yo mutozo finga batu ça la CV o le ka fifisiwa o le Hélène Kalema o le ka Marlène Kasanga o le ka Marlène et Carmel Mukulumanya les cas peut tout monde tondi makioza yo comprendre les cas Carmel Mukulumanya à Paris. Merci Kachouva. Kachouva, merci. Donc déjà on est à la fin. Et Joël Ngoubiru pas penser comme moi c'est moi Joël Ngoubiru. Aïba na papi c'est traka na Mominga na Mirere. Birere. On a petit nangato. On a quartier ba innocent. Eh bien innocent na sima c'est na bo misanga de père de mère. Merci Kachouva. Innocent balume. Ayebi bango tout. Merci donc on est à la fin. Merci à J.R. Kuba, merci à Jolili Ataloncher et Annonce, merci à Angèle Moussouaïli, Maki Zembe, merci à la maison Frédor, mon habilleur Papa Frégis depuis Paris, merci à tout le monde qui sont si branchés. Bientôt on va célébrer notre 100K d'abonnés, ici 100 000 K, ici sur Fimuna Fimbu, Kalamingite, 100K. Dans 100 000 abonnés, la Fimbu avec Dieu, nous vaincrons. Au bon salut partenaire, na bino moko Soule Kauka. Ah, na rafia pour na tangana. Merci. Restez branchés. On se retrouve à la prochaine. Bye. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali on va te la qui a donc
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.